Na sepeli na pandemie yo pourquoi po nazaki na mbongo otangisa bana te. Omona pe pandemie bana ba okena bango classe te esa ngai bien. To servi mboka oyo. Pe ba paso biso to omona msusu. Nous sommes sacrifiés notre jeunesse, notre carrière artistique pour ce pays, pour cette autorité. Pour démocratie, tout le monde appelle président Kabila Bimi, président Fati Akoti. Ba restaurer classe politique. Ba restaurer justice. Parce que tout le monde a un ministère mingi comme teni ba composante ezali. Ba alliance tondi mboka mobimba ba alliance partout. Ba composant dans chaque ministère ezali na parti politique. Donc moyen ba congolais ba se trouver exacté. Bandeko balandi Congo Suisse Télévision, en tout cas, merci encore une fois de plus kozongela bino biso yeyo bino tolobara toujours bino bozaya biso et puis biso tozaya bino. Continuez à vous abonner na Congo Suisse Télévision, nous ne restons pas seulement à la télé pour la kota la ndenge plateau ezalaka meto kitaka sur le terrain pour vous ramener information, vous ramener tout ce qui est de bien. Congo Suisse Télévision de talaka kalikolo numéro 1 à mettre ya chaîne oeza yemoko papa John Simao motema ya mama Micheline na kata Suisse balobi papa motema ngo malamu ya yo donc tolembi motema malamu tolembi yango. En tout cas merci mama yo moko continuer kaka yo moko ndengo yebi ndongo sala rabana na yo so toza boeza yo mama Micheline na kata Suisse continuer toujours ya ko sala biso bolamu mama merci tozo continuer lelo tolobi tokoyambela bino te na obi. Je ne manquerai pas à dire de merci et de grand merci na balobi agence Moko Mariel Service agence César Chypre Congo soko lingo tinda mwana na wake kotanga na mikili ya poto malgré confinement mais makambo ekoleka soko lingo tangisa mwana na Canada na Chypre na Ukraine na Turquie. En tout cas contactez l'agence Mariel Service et aux amala mingi vraiment na plateau na biso ndeko cameraman Ozemido sa biso bolamu obende la biso vraiment tala dobi lelo eza surprise anini babi awa na émission na bino to solo lango to solo la nyonso donc to solo la makambo nyonso ya ba artiste makamba ba pasteur makamba politique na biso concurrent ezala raté lelo to yambeli bino o ezali mama Anosanjo balobi boyebele na kaska ki mama mais aza mwana mobali to ye totalisa bino to ye vraiment na résidence na ye pour boyeba la situation qui se passe na résidence et en plus to beta mama solango o ezali ya ba artiste et osala bien mingi mama Anosanjo to yambi na mokolo ya lelo na kati ya émission na biso ya Congo Suisse Télévision to solo lango. Bonjour maman Anosanjo. Bonjour la grande dame, madame la journaliste, maman Rachel Ngi Kanji. Voilà. Donc ezali Congo Suisse Télévision, donc Suisse Congo, donc médical. Donc parce que quand on parle Suisse, on voit comme médical. Donc maman merci à nos sanjoye wana en personne na kombo ya Marius Bayolo Boladja na pesi ombote maman. Merci maman oyambi biso vraiment na lobby maman. Merci papa. Donc to mesana déjà elo Congo et mesana déjà na biso ko benga yo mama limbisa koza papa. En tout cas bande ko balandi bozo comprendre déjà toza na kati ya ben ya émission to lobby lelo to lobela o exactement deux sujets. Sujet liboso eza ya papa na biso ezelo auti kotika biso awa papa maître Paye o ya auti kotika biso vraiment place aza paix à son âme. Ya muyami balé toko continuer pe toko lobela moi mkie masolango ya ba artiste ndenge nini ezalaka na lolenge moko ndenge boyebeli mama Anosanjo azalaki nani pe na minute oyo akomi nani vraiment yango na ya liboso papa Anosanjo tolingi toyeba na maître Paye bozalaki lolenge ni. Merci maman. D'abord na profiter na occasion yo na pesa mes condoléances na ngai na souhaiter mes condoléances na famille éprouvée ya Grayaya to bandeo benga maître Paye Grayaya donc moto munene artiste national international
que son âme repose en paix na betelo maboko gaya ya olonge tumba oza mobali na kombo na Yesu ebele baya na mokili basala kombo teme yo osali kombo zongi okokisi mission na Nzambe. Famille culturelle en général, mes condoléances, artistes et comédiens sont na pesi bino mes condoléances. Maître Paipo Nangai, c'est mon papa. Donc azali papa parce que azali ami oyo ba travailler ki na shisho ki loyenge depuis ba minjoto wela et pas ya sango bifalo. Donc ba travailler na maman Mbali Sombo oyo aza maître nanga oyo ya formenga. Et na uti ko occasion ya suka wa maître pa utaki oya voyage na ya suka na Kinshasa wa na Congo RDC. En tout cas maître pai na joué na pour na sensibilisation ya Kini Bopeto toujours qui invitation et pas ya gouverneur en travers son directeur de cabinet maître Freddy Bonzeki na pesembote l'homme intelligent vraiment tout ça là qui sport wana na commune na matete tout ça là ngai maître pai na maman Mbali Sombo. C'est là que j'ai eu l'occasion pour la dernière fois pour na ko jouer na maître pai. Donc pour nangai maître pai atika inga na souvenir belé po ko sala na musala mbala moko azalaki na souci na makasi. Donc abane ko comprendre ngai bien te sika za na poto par rapport ni babane ko lobelanga na makambo ya politique mais sika yaki alobi na kasende yo zali politicien ne baloba njoka ne yo za na ko comédien ngabite papa ngai possibilité na ngai nazala nango na lingaka ko défendre culture ya Congo ko défendre ba artiste mais batebele balinga ko bundisa pour na ba intérêt privé na bango mais nga na bundila ka intérêt général. C'est comme biso na pakosiko tolobaka pakosiko amudi projet pakosiko intérêt général. Il faut na ebisa ba congolais zo ba ola nanga na libana mboka na Europe na Asie na Océanie et Afrique pe na Amérique ba ke maman je ne suis pas comme un acteur simple mais nazali coordonnateur général ya pakosiko. Pakosiko ezali plateforme de comédiens cinéastes congolais. En tout cas maître pai azali moko oyo a contribué belé pour na théâtre à Congo pe na théâtre mokili mobimba. C'est maman no Sanjoza na ba bon souvenir ya maître pai quand même. Malgré azalaki libanda ya mboka. Mais ce n'est pas dit kakapo azalaki libanda ya mboka mais avant kende kuna ye avandi ndi awate. Makamunenyo se vanda kawa mais na poto ba na bazai mosa azali kuna mais quelque part ata za na poto to partage ka donc na lakisa ki on a téléphone nga même maloba to bande ba conversation to bande ko sola mais nzambe kaka alobaki kaka tuti mabele to kozonga ka mabele muto na mutala mokolo na ye na sengi ka ba artiste comédien comme tozana matanga ngope ize su ndingi zalaki te omoni mokonza mboka matanga ngoto kati yo maloba na matanga ngope to mona kiyote mama olobi yango omoni foko to sa bibeko ya bakonza mboka bakonzi ya mboka balobi boye bato bazala 20 te balika 20 te donc soko monde déjà que bato bazali 20 baliki 20 comme problème. Et en plus yo yebi ke ngana za convanesa na utipe ko bela na zobela pe depuis sanguna wana yaki ngai na zaki na ndako le loka na jumi wa courage donc soki yo yakite ngai pe na lingaki pe ba tek ngana obela donc ngai pe na zana malade. Souvenir ya papa na biso maître pai ezali maman ngwaou ozana ngo vraiment ebele oya sala asali belé ya liboso ezali mosala porter na mboka na biso ya mibale azalaki aza simple bon ce n'est pas dit qu'après à poto donc azali moto a blague so tel même na théâtre na so jouer lingi blague donc c'est un blagueur en plus c'est un bon conseiller parce que na moment on a été kutanaki et après publicité wana mbonge bimaki mais façon na ye na façon maman Mbali Sombo en tout cas ye alingi mbongo mingi te Mbali Sombo alingi mbongo koleka zo kwa kizemba Mbali Sombo alingi mbongo koleka na bisi yo mbongo ifa etoka bula mais Mbali Sombo kodaki ye ayebi ke soki ya kaboli
ngai na ko ndimate partage wana ba kosi lokola pesi mettre pa imbongo mettre pa akabola na consigne na kati wana yo zolo ba bopo oyebi que bozala la moi ba damoro entre Malosombo non ngala maman Mbalusu d'abord c'est mauvais je respecte wana za ba nostalgie parce que wana za makambo le kaki malgré tout ce que soki moto wana zala na ko lo baté comme azé souté ya wana lobby parce que il a aussi beaucoup il a posé une chose oyo kolongwa na motema na ngai te ça dit que apte apozaki wana esika Mbalusu bisi apesa ngai autant ya ye ko pesa nga bon ngai siko na sa réclamation ngana ye ko sa réclamation alobi non c'est pas moi mon moni c'est vieux na yo ateki au moins bato apoto baza trop vert bon donc na moment wana nde siko yo ngai pe na alobi non ça c'est ton droit parce que awa ezate parce que oza mona po moni biso to sa musala po na maman Mbalusombo aozanga lokwa muninga na musate aozanga lokwa mona mona na biso ozomona do bango balingi balianga la simamona bonga la ba wana mona te kaza makambo musala pega misu kabu misu makaska ya bangala mama na bisu yo problème yanga la bango yango wana te donc yango wana partir loko wana ngana lobaki yango ne mettre pas ça là maman vous avez raison voilà maman je suis resté vraiment avec mettre paille na cadre ya transparence donc yo lele no transparence na yango nozo lela cadre de transparence na voilà maman mon esprit ambongo accusation munene maman papa anosanjonga na robego bakombala nyonso malobi ozala kipa chef de l'État honoraire monsieur Joseph Kabila Kabange balobi ke oza traître olongwe pa Joseph Kabila Kabange okomi pa Antoine Félix Tshisekedi moi accusation wana eza vraiment dignité pour na ba artiste eza kito côté pour na comédien donc bino oza wana olokoti koto yo omoni koto esimbité oye koto moi te ke vie na opezo mettre en à danger. Maman d'abord majorité à bato ba olo babongo eza basese na kati ya Congo il faut Congo échanger ngai nazali initiateur ya IGSM est la Union des jeunes pour le changement de mentalité. Les Congolais, nous devons changer la mentalité. Il faut tout changer la mentalité. Artiste et comédien, il y a Moutou Azalak. Artiste et comédien, policier, soldat, enseignant, docteur. Non, mais kokumisa, ils ont profession. Ils ont Moussala Nanga. Moussala Nanga, je suis comme un panneau publicitaire. Yoko Zouanga, Ngana Nazawa. Et comme je soutenais Joseph Kabila Kabange, il faut natika la artiste et comédien Joseph Kabila Kabange. Non, c'est nous, il était notre président à son époque, il a servi le pays. Et après de servir, Mosu Soye. Mais c'est le même travail, qu'il faut tout ça la paix moninga. To trahi ndengenine. Ezali lobaka kandenge tozali na politique yo ya divisé pour rien parce que ici au Congo, aucune vision politique ezo sala pour que batonyo se va vivre. Donc tokoma lokola ba frater tozoli anastima fraterie okumisi mutu nde mutapesi yo au contraire ça c'est pas vrai politique ngai naza artiste na kotika l'artiste na artiste ya mutu te donc nous artiste te ya FCC il y a eu deux PST il y a FCCPT na lobby naza artiste comédien naza na couleur politique te soki bato babenga nga na couleur politique parce que je soutenais président sortant sénateur en ville Joseph Kabila Kabange je profite cette occasion de le saluer avec son épouse maman Olivier Kabila maman Nasifa Kabila na roi Kabila na pesi bangombot bango balongbe président Félix a eu pouvoir na maboko a peuple pendant 37 ans d'élite il y a IDPS ba eu pouvoir nzamba pesi bango. Toute l'autorité ne fait pas ni de l'IDPS ni de PPD. L'autorité vient de l'Éternel. Moi, je suis chrétien. Je crains Dieu, et nous soutenons le président de la République par rapport à son élévation par Dieu. Donc, ce n'est pas dit que ça va pas se payer mutu. Pour depuis peu bakoti le kuta mabe, mutu moko pe apesi ngana ata $10. C'est quoi zelango nazo olobi ni mama. Zo zelango. Mama, eza droit na ngai te, aza papa na. Na mantolo Eza aza papa na biso. En plus c'est premier Quinois congolais pour Bokonzi. Premier Quinois congolais et diaspora de formation. Le pouls
de distinguer première dame de la République démocratique du Congo. Maman Denise Yankeru Kisekedi on a bien un corps médical. Maman ya bana Fati. Maman ya Anthony Kisekedi. Maman ya Serena Kisekedi. Maman ya Christina Kisekedi. Maman ya Fanny Kisekedi. Bana ya Fati na pesi bango nyonso mbote. Donc ngai nazali église qui au milieu du village, naza pona mutute, naza pona bato nyonso, mais toujours défendre mboka. Quand on parle le Congo, on voit le chef de l'État. Toki ko lingaka mboka bungo to yinaka chef de l'État non. Mais tout le monde na milieu na bino ba comédien un peu bolingo ezate parce que bango ka mutu bazo ça net quoi accusé yo pour la minute tout le monde qui ba artiste comédien nyonso ba kenda ki pa Maman Denise mais yo ozala quitté parce que tu as servi sur le pays par rapport il y a gouvernement où il est kaki. Chaque chose a son temps maman. Laissez le temps au temps. Bana poto bana Kinshasa yango na lingna profiter na occasion pour na loba parce que ceux qui to lobela makambo ba comédien. On voit seulement Papa Masumu, on voit Elombe, on voit Bodo, on voit Bipendo, on voit Chako, Alinga, Mama Boka, Sei, Sobe. Baza ceux qui 20 ou 30. Au contraire, ba comédien ceux qui totalement bien. Tozali na 26 provinces. Bato wana nyonso na tang bazaka na Kisasa. Mais nga na bundira intérêt général na Congo central il y a des comédiens, na Katanga, na Kasai oriental, Kasai central, na Grabandundu. Partout les comédiens se trouvent. Ceux qui bayambi bakoyamba pe batonyo sote bakoyamba une représentatif. Est-ce que owana za droit na biso? Ceux qui mokonzambo ka ou bien mais ba première dame ayambi biso. Est-ce que owana za droit na biso? Biso ba comédien congolais to tikala ka na droit mo ezaka bayamba. Ça c'est pas le droit. Le droit c'est le droit culturel. Ça dit que ba bongise la biso de droit na biso. Bénéficier na musa na biso parce que ceux qui to comme limité c'est les marques en audience en tout cas on a to longwe même to tika musa na biso parce que on a to sous pe na valeur te donc ata ba yambinga ya wate bako yambanga pe na Brazza ou bien na Gabon ou bien aux États-Unis c'est ça les comédiens n'a pas de frontières madame donc le problème de moi ngai na isalanga pas César comme on a qui ata pe na soutenir qui Maman Olive que Maman Olive isika manda mobile ne sidi ndenga yebisaki biso po autaka ko yamba biso na kingakata après alternance après le 24 janvier 2019 ayamba biso ayebisa biso que yaze sous première dame te moto a comme première dame ezali distinguer première dame za Maman Denise Yankeru Kisekedi que nous saluons en passant mais il n'y a pas de problème là ça dit que isika to soutenir yé to ko soutenir quand to soutenir Maman Olive to ça na diversion c'était to ça polémique ou non. Mais là que ça inga passe comme on a kaka ndenge distinguer première dame ayamba ki ba comédien ceux qui peut ba comédien ba mo ba saki liste ceux qui peut liste en qui na cabinet à maman mais quelque part ba comédien na Congo ezaka ba Congo te po na mona na délégation wana Masumu Mokongo c'est Mokongo Tito Mokongo nani susu so bebe Mukongo ba Congo nani Elombe Mukongo Bodo Mukongo donc so kipe mungala kenda kuna moko baluba bakoza pe mi baleka ngalufa na Mama Bipendu bon en tout cas na ebite so Mama linga kendeki ebite so Mama mbalo somba kendeki parce que il faut na niveau wana o wana eza sommet de l'état madame biso to servir mboka oyo nous sommes sacrifiés notre jeunesse, notre carrière artistique pour ce pays, pour cette autorité, pour la démocratie. Tout le monde appelle président Kabila Bimi, président Fati Akoti. Mais nous avons aussi participé, non? Nous avons sali Maman Denise Nine. Pour nous avoir punition comme na Maman Olive, ça dit que je n'ai pas de droit par Maman Denise. Pourquoi? Je fais quoi? Pour le président Fati. Et c'est pas le président Kabila, na qualité ni na PPD. Bano makinga wapi nazo kambongo chaque le 30 wapi tala na onyo pama tala nazaka artiste comédien on apporta qui soutient par rapport na tango wana bon esika pe président Eli a commis président bon mona kinga na matanga ya Papa Tshisekedi na Stade de Martyrs na lati maputa idepes pona kolakisa que c'était pas aujourd'hui elle banomaki premier ministre Bruno Tsibalanzenze na cadre ya transition o mona ki
na kati ya transition après dialogue nalataka bilamba ya IDPS na congrès ya Tshisekedi ya Bruno Tsibalanzenze ex premier ministre bon mona kitika banoma kisami badibang nalataka pe polo ya IDPS pona koloba ke ngai naza mutu wa mutu te nakotika la hypocrite te mais tosengi kana mama Denise ke atala biso nyonso akabola bayebisa ete ke ngai naza mutu mabe ndenge bazo traiter ngai na ndenge baolobaloba ngai nakotikala kaka ngai nakochangeaka te nakoloba kaka vérité mama Denis soki azoyamba ayambaka biso mpe na batribi ekosala bien ayambaka biso mpe na batribi ngai mpe na Équateur nazali mais c'est la politique mama Denis azadi comme makambo batribi boeseke comme mabe ezali géopolitique mama namoni ndeti oza na dan moko entre président Masumu na yo po oza na structure na yo oyo eza bakosiko président mpe structure ya baartiste comédien nyonso comme si quelque chose qui se cache là dedans na président Masumu. Il n'y a pas de secret dedans. Juste ezaka kake toi na démocratie moto nyonso a libre ko créer association na ye c'est ça eza makambo constitution ya mboka elobi omoni ba président Masumu baza batato ba mesani esprit MPR donc voter vert ça dit que comme abima déjà na télévision koloba ki yende kondi ya ba comédien au contraire est ya za mukondanga senga na adhérer na association na parce que ça association pose un membre il faut adhérer affiche za wapi carte za wapi bureau nange za wapi. Donc papa Masumu atambo na kombo na biso kolebele mais toujours l'autre côté mais ici quand on a telemi pona yebisa ba comédie que tala droit na bino au moni ba comédie ba s'épanouir quand même ata appelle les loba on dit maté mais on change pas l'histoire on change pas l'histoire donc il n'y a pas de commentaire il y a Zali président TPC ngana accordo général Pakosiko donc nous sommes là. Voilà, maman no sanjo bozo mona ina casquette sa kibo papa balobi tozo tokiti sur le terrain vota ata moi situation où ils ont vraiment déplorable artiste comédien où a travaillé makasi na mboka na biso Congo na mboka na biso République démocratique Congo bozo mona caméraman okobende la biso moi benser esika oyo ya vandi esika oyo vraiment c'est déplorable tolinga car tozela mutakufa poto ya opesa ba soutien mais erango nde emono vivant yango yo artiste comédien azana posa aloba eloko nini vraiment eso s'est passé parce que il est quand même congolais oyo akoki koloba atamboli makasi na mokonza mboka mais situation moto yo kuta c'est vraiment déplorable. Eloko ngana oyebisa message nga nazopesa epai ya ba congolais nyonso bazolandanga po lelo ata naza te bayebaki baosala musala bien te. Pourquoi Congo na biso ekoki kotikala na niveau ya baoyo bakoti balia bao babimi bavanda non ça dit Congo eza congolais nga nazosepela comment la politique ya mokonzi mboka era kota na 100 jours na moni ba otongela biso salle mythique en face à parlement na triomphal wana eza idée moko bien à partir wana tokoza mais quelque part tokotikala ka bato ya kosenga te ozomona eloko esa biso pasi yango wana mais ngai awa na nyokpami pendant 2 ans poto dindaka depuis le 6 janvier il y a 2016 lelo nazwaka moi aide de pa ya maman Olive otokangaka moi ndako oyo depuis le 16 il y a le 16 il y a 2016 le 6 janvier il y a 2016 lelo parce que awa to dinda ta 20 fois bon sikoyo tozana lisungite tozali sungite ndenge na oki olobia wa emonu rema viva ils idée bien o bazwaki ba luzolo ansi luzolo bazwaki angona ba dute na ba président Fiston mais po bango ba aider mutu il faut cotiser bon ngai na mbongo te na cotiser wapi pour que ba ya ko edenga de yango pe na o déplorer yango na o dénoncer yango président prince luzolo Fiston c'est bon mais capé ko changer ce que ça na cadre ata bino bozala quand même na lobbying
ke bokoki kokende mpe bomoni mpe ministre ya culture art ezala ministre social boke mpe boyebisi eke tala artiste mpe anosanzo mpe aopasse na baétape difficile ngai nadinda baprise de fois baimage eleka na mole pa papa lembalemba napesi mbote en tout cas natika omona ata président saisa ya aucun jour apa chaque kongo artiste adanja alekaka po ayebisa nani akosunga parce que déjà biso babimisi biso traître to trahir Maman Olive. Mais ozoloba bongo tomonaki na bilili ndenge nini président Saïssa bakindaki kokutana papa vu de loin. Pour la kosunga tango vu de loin bandaki kobela. Maman, ngai nakutanaki na collègue na kaka emono vivant. En tout cas, bon habité soki pe ye moko ndiko wana emso eza action ya liboso. Mais exact et cause à l'action de ce qui peut abaction monsieur ezali ngai ba pesi nongelo kote ngai oyo président Fiso Saïsse ngai na okemba ce qui peut boye kotala ngai kosanga pe bien parce que ngai pe na moment oyo nzamba bandai kosala na kati na nga na belela pe bino na chombo sai bima to kende place boye sai to kenanga na CCT pas honorable Francis Kalomuna ipen to jipe moi bala na pesi mbote pas honorable Francis Kalombo solution papa petit na yo comédien na yo na o passer ba étape difficile mais na lingite ke o ngai na zui problème po ba musu ba olingande ba sala ka pona publicité te to lingi publicité te to lingana mambo lingwa solo ngai na sali belé pe nzamba tiki ngai te nzamba za na kati na nga azolekisa nga pe kaka balobi pour mieux sauter il faut reculer nazongi sima mettre au sauter okuta na bango ada Joanne lobi bien pour mieux sauter il faut reculer il faut pour mieux sauter maman Anosanjo tolingi toye bayo siko moi surprise songa na lobi surprise c'est que toye bayo na casque ya kibo mama. Parce que artiste traîneur son motunio soyo asala ke loro na ye donc il faut pas découvrir si réellement ezaye wana tolongi toye ba na casque na yo ya kibo mama eloko ngai na lingi na loba ezali ezo sanga passe mingi kozanga koyeba ezali wa ya ndambo na ebite makambo abwe na mona na o yango te po makambo ya pandemie ya coronavirus oyo ezali pandémie moko bisiki uti toyebite bon eloko ngana koloba kaka ke mobali na ngai njoka na bandai ko kima ngai na kata ndako awa abandai ko kima ngai ngana kanisa kinde aza mobali makasa osa kindumba parsi pala njoka nde inosa ya mutu aza na kindumba te mais mobali na ngai aza ne problème hémorroïde depuis to fandi awa na ndako coronavirus ezala te na biso eza passe eza talaka bana bapandi moyena loba eza te mais baninga bazosepa na corona oyo mibali kindumba esi bapandi na bandako mais ngai na osepela te mobali na ngai hémorroïde nazoko traiter ye kaka soki pe nzamba kosunga donc bamosusu baza ate na maradio nzambe abikisa bango mais atika pe ngai te abikisa pe mobali na nga na malade hémorroïde tuna mobali yango nani eke kwa foi mama betaka tongo pokwa mbonda wana betaka tongo pokwa mobali na nga mokongezo sa isu bien te donc moyenga na sepela exact. Voilà, vous comprenez que l'ambiance est, vous comprenez que ça y est, maman Anosanjo, tu es na casque, il y a ndaku donc tu coûtier vraiment na parler na ye, ebisibino, vous comprendre que vraiment la souffrance, ministère il y a culture et art beaucoup tamakambango, bino pe bato boza likolo beaucoup tamakambango et ça babi aimons nous vivants. Donc ça là bien, tango bozo kuta bato mususu na ba situation, ba artiste mususu na ba situation moko difficile, vraiment ceux qui koede kozala malamu mingi mama eloko wana lobby mboka na biso to na passe yango to senga na ba elite congolais c'est un objectif nde mokonza mboka lobaki ba restaurer classe politique ba restaurer justice
tosengi yango parce que tomona ba ministère mingi comme teni ba composante ezali ba alliance tondi mboka mobimba ba alliance partout ba composant donc chaque ministère ezali na parti politique donc moyen ba congolais ba se trouver ezate parce que ça makasi toza na problème immoralité za makasi ba congolais 60 eza ebele tala ndenge nzamba opesa punition même à partir pas de mieux était ya soko komi ministre longola esprit à partir na yo na ministère longola esprit na on na kati ya commune ou bien na territoire ou bien na district. Le peuple congolais souffre et makala ezana mituna bino tout se paye ici bas biso bartiste to souffrir hein? Mais bato bazoko tonga bandako bato bazoko somba bandako na bapoto bazoko continuer ko bala ba se belé. Donc c'est l'immoralité kozanga koyebeloka kosala. Donc ministère etikala ministère à parti songolo. Mais objectif ya ministère ezali pona national. Mais ata oyeba otale oya za na droit wate. Oya za muto a PPD. Oya za muto a Fonis. Oya za muto ya MRC. Oya za SM ministre pays okozwa bato a parti non otie na cabinet. Pour que baba ndo tala ka bato na ya parti. Et c'est ça, c'est des partis politiques. Donc il y a un moment que to comme un problème nyonso maman Denise. Lobi to zaki na maman Olive. Lelo to na maman Denise. Do bangonde ba koma ba ministère na biso. Bon ngayo yo pe na zoko bela. Ngayo yo pe na ne loko te ndaki bukana. Be to zane loko na kiti te na ndaku. Mais comme maman Denise a moni na ngaite Maman Olive pe akandisi na ongaite biso on appelle tozo kemba na biso. Voilà. Surtout na sepeli na pandemie yo pourquoi po nazaki na mbongo otangisa bana te. On m'a fait pandemie bana ba okena bango classe te esa ngai bien. Mais soki bongo pandemie siri classe zongi na ozo mbongo ofutela bana classe wa. Mais gratuité ezali. Gratuité za na primaire. Mais za na secondaire te. Na gratuité coup de chapeau na mokonzamboka po bana nga ba otanga na mokengeli mibale donc parce que mokengeli eza école ya référence oyo balansaki gratuité na bundaki pe bana mais maman nzamba sunga ezopesa pasi ezopesa vraiment pasi mokengeli na lembawa webi que chaque jour kokenda toujours dépasser peuple na kolia na transport 5000 chaque jour soki obeti machine eleki numéro musika tozonyo kpama mais soki tonyo kpama po musana biso mbongo ezate soki ezalaki ndenge ba pays mususu soki na kati sefawa ya nju babingange pa ya conseiller mokonzamboka ya ngambo mama Claudia Sassou na pesa ka mbote mama Claudia Sassou mais so tay valeur ba opesa biso mais awa tozaka ba tolère awa tozaka ba tolère ya pasi vide lo abela ipo basenga eso babela basenga mama mbalo sombo biso tu bo est-ce que sika mokonzamboka fati est-ce boko sela biso on dewa ministère boko fungula biso ta mo cabinet moko te po bozo yamba pe biso te eza paso mona pe mokonzamboka yambi pe artiste comédien bino en groupe. Maman, nzamba sunga kaka. Voilà, to komi vraiment na suka émission na biso maman Anosanjo lilo basuka ba peuple congolais bazolanda yo le congolais diaspora bazolanda yo vraiment ozana liloba oyo koloba oyo ko apporter pe un plus na mokonzi amboka et puis opesa pe na numéro de téléphone na yo pour te batebele ba Holanda dans le monde entier ba kobenga yo. Congo Suisse télévision na sepeli mingi na émission lelo mama Rachel na ndingo pesi ngai maloba ya suka soki na kufi mais comme na kufi na ote na ko loba kaka mikolo nyonso na pesi bino nyonso mbote na balando balandinga nazali vivant na pesi ba nyonso basutena kanga menga lokuta mabe tinde na oloba boy nazwa nano ata appel la diaspora
diaspora te moko ou bien diaspora moko te abengai po akabela nga ta $50. Bolobaki ngai naza mutu akabila. Oui, nazalaki mutu akabila na moment au Kabila zai na pouvoir, na soutenir Kabila pe alongwe, to soutenir pe président Félix. Kaka bino bolobi oh naza opportuniste. Ah. Mais siko bolingi nini? Parce que ebele ba combattant pe bozawana le président Fati pe azu pouvoir. Bo sepeli. Biso pe to sepela na bino longo oh to komba opportuniste. Non. Moto aza opportuniste te Nzambe. Nzambe nda changeaka te. Biso tout to changeaka. Soko moni opportunité pesa milio, il faut qu'on y ait saisir. Nga si ka président Félix a comme président, en tout cas, na eba ki ko saisir opportunité wana ya ko soutenir. Ce qui le lobo lobake bo assistenga, boko assistenga. Nga ina un problème te 0000 243 81 93 47 75. 00 243 code Yambok 81 93 47 75. Numéro nanga yango wana mbote nanga na pesi na balandi nyonso bazolanda ngai mama Judith Ngoma na France na pesi mbote na coordonnateur général ya bana grec Équateur Patrick na pesi bango nyonso mbote na pesi mbote pa ya Jean Pouy Kabeya honorable na France na pesi mbote mobali kitoko oyo asungaka batu na pesi pe mbote na Viston na mama Judith ya fondation Mukuti na pesi mbote fondation mususu lobaki awa Mariel Service Service ngotinda mwana no ketanga na poto Mariel Service ne makambo parce que yangonde ezali pont yangonde ezali ambassade na biso e facilitaka biso po na bana batanga à l'étranger Mariel Service nzamba pambola yo que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. Na pesi mbote pe na bana ngai mama Ketsa Botaka bayolo na tabulaza bayolo live makiwa bayolo eli bayobolaza na tabulaza na pesi mbote pa ba collègue na bango baili banata bango nyoso to sentir pe Équateur to sentir angote Équateur iso te minde we mongo basanga non koko bokila lokonda fa pekato iso ilongo ikamiso la kansa kukinyo toleko boloti nza voilà bon comprendre qu'en tout cas émission les kitoko caméraman bendela biso moi ba ese robota la ba artiste comment tosuka kana mboka na biso Congo c'est vraiment déplorable motolela quand même vraiment nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Je salue mon caméraman Ozemido yemtosa biso babilengi oyo à mon réalisateur ici kozali mbote belé balobi superviseur moko bien papi le Congo bambote na yo ici kozali. Merci beaucoup à le numéro 1 de cette chaîne Maître Simao, Papa John, ici koza motema, Maman Micheline Motebele boza malamu mingi. Merci naba oya ngai ya pembe ni falan teti la wana nazomona. Moninga malamu atika kate na tangwa pasi. Merci na agence moko oezali Marial Service sponsor officiel agence moko bien soko lingo tangisa mwana na yo na pays étranger Chypre, Ukraine, Turquie, Canada, contactez agence Oyo Marial Service. Voilà avec toute nyonso ya bien ngai mwana na bino votre humble servante Rachel Gikanji. Je vous dis au revoir, à la prochaine.